Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, na lo bateau na lo bate, kaka ndenge to solanga bien mikolo nyonso, to koloba na nkopo na to yaki apo na to lo bakasite. Na ebisa bino mbalo yo, mbiri mbala, to kokende tina suka. Cette fois-ci, champion na vimba nde makambo. Bango, mo pepe. Kaka ndenge to lo baka. Soki mutu azana mu pepe na ye na tana, ye botika ya sa la peta na ye. Botika ya sa la tana, pa to mo ba vérité to lo bate ndenge nini. To lo bate ndenge nini. Mais to ye lisusu. To zaki na dimanche na plateau bo tuna ki ndenge to la kabi to tuna na plateau. To tuna ki. Mais to zongi lisusu to ba to so la bokoko. To sala ka boye, to so li kati libanda to so li kati na plateau. Lelo to ko so la bokoko po to ko so la susu, bokoko na plateau. Yango nde kote ba problème ezali donc toi qu'est-ce qu'a mettre sa vimba mais avant de te présenter de mettre sa vimba to ngana to pesa ba mbote ya tropa ya fwelingo mali kutime pe vient nga Eric Tola kasi na bosete ko bongo ndenge mo to baka ke honorable Gabeki Ndembe biso na sima honorable Gabeki Ndembe esala biso bien makasi pambate ye kombo na ye fondation moko o esala makambo kitoko koleka ezaka ya Gabeki Ndembe en tout cas bana tu ya mwamba na sima ya Gabeki Ndembe isa la zua te ya solo na biboye papindonga le voyage choix ezate papindonga le voyage choix ezate kaka nito baka mutabonga na ndenge na nduzu na ye moko balobi boye mokili nini donc mokili ya Nzambe donc babi boye choisate en tout cas mokili toujours ya Nzambe kaka ndenge ezalaka mikolo nyonso donc tolobate parce que nyonso tokoloba na nsima makasi na baino émission tokoboka mabanga mosusu na nsima esala biso bien makasi mbote Maître Savimba mbote champion de cas ngai Maître Savimba so na omona yo moko ekomi kobangisa parce que na plateau olobaki ebele kasi toyeli no kotuna vraiment Maître Savimba bakombelekaki lobi nde bakombelekaki osantaki ndeni obetaki to babetaki lobi na totola ki mabe lobi penza en tout cas ezalaki somo so tuni bato bazalaki wana bamonaki super ayo kote ayo déranger komba note pa azali na kanda na te super azalaki wana te lobi azalaki te ngo namonaki ete lobi na lukaki na se wana namonaki ete moko boye na ye komona ona ni oyo ya Angola na bulubaka yewana boy mutu ango na moni wana na betie na bato bamonaki ndano eloko nono ya molili akoye na se wana eloko ya mystique akimi bakomba akei kote entraînement na landie kuna tango kana komi kuna nga balobi bo travailler na betie eloko moko akimi lisusu dadinga za awa akomi okoloko a courant na minicho siko akimi bakomba nchi na landie siko kuna na minicho na olande kuna de azasko na njili akimi bakomba matete akesko na njili na bakomba lipasa na la dikopo na invité wana makam na bango boki ke lobi abetaki bato lokwa moyibe bampuli babi obetaki nini teme mo to utiliser wana ekimi ngai totolaki lotutu lokonto lotonton c'est un tabi à totoli donc c'est que bigogo o beta bala mike so bete gogo to mwana so de ataki bat bigogo Maître Savimba o babenga nzaku ponda mikolo na changer système ya nzaku ponda soko na oboya ndi bayibango bomba na yo nzaku ponda yo comment kibisa bangola comment kibisa do yo so bengi ngake ona na besoin ya kobeta vimba yebaka dia azoya ko sala ne totola yo nzaku ponda totola na bite Maître Savimba pardon to bana makambo ya siko totoli déjà obaki oyebi tombe azwaki yende ya bulaki libele azwaki ngidi de ya tombe wana na moli balakisi yote omona ngokaka en tout cas
ba cameraman boleke besoin ko biso toza na temps mate chaîne compliqué biso mondambu to toza ko mate par rapport ndenge mikolo moi francophonie moi mobulu eza mingi ko ine filmer koto yo boy yela biso pe ba komba wana puna to lekisanga ça biso bien makasi ma soki na lekisanga te osanga passe mingi mete sa vimba to beta biso mukele lo sikoyo obetaki mutu njaku ponda obetie na totolaki mutu njaku ponda otontoli mutu njaku ponda sikoyo awa olakisi bango ya premier exemplaire sikoyo premier exemplaire olakisi est-ce que ozo quoi vraiment ki ba adversaire na francophonie parce que awa komo beta bo mo te ba adversaire ba kim bakokima te eza obligatoire mpo oyo wana bakokoma ngo mpa badete bakoyebiso te ke boobunda na vimba ekozalaka nde so omoni kaka somo okimi kuna na porte basi bakani zonga kuna mete sa vimba omoi teke francophonie ezotala kaka yo siko soki lelo ba adversaire nyonso oyo abimi na yo akimi oyo abimi na yo akimi so omoi teke okobunda te mokolo yango bakokima te mpo ekozala porte ferme biso oyebi bakatie tozala na bapemi na biso olingi okende kozonga si omweteke ekomobangisa na ngai abimba na champion ebangiso te mpo eza bakotianga na mutu oyo toyebi na te so tobundana mpo toyebaka te ezalaka nde bapapie toponaka otiki wana me oyo ekokutana nga na ye ekutana na yo boyika boyika yo tangole kome kobunda fakofoni na biso te aya kaka soki tosali bon ngai nasengeli boyika en tout cas bolimbisi badete boyika azalaka 50 angolais 50 congolais boyede azalaka 50 te azalaka 100% muzombo 100% bazombo bamisusu bazaba bakimaka bitumba kuna bayepa na biso pe awa tomoni charge leki tozongisi bango kuna siko telema baimiditaka babilongi na biso baboyi bango kuna baboyaki yango babibino boza sekona babenga so bazairwa bino boya bazairwa bango mpe babite biso to bazairwa te tokimaki nde bito bino botikaki biso totika kokufa bino batelengani bakoma sikoyo na katikati donc wenze pasi kolia pasi mpo omona muzombo akabeli yo mai wana baboyika boyika ti sikoyo amema bizaleli yango aso azomela mai oyebisi etikelanga atikelo te maîtresse boyiko kama mimi akuta vimba libungu na amela ngo nyonso abwaka mulai maîtresse boyiko kama makambo ngo bakabelo ta litungulu na epo awuti osoma musika na wenja musika ngai bizaleli wana siko ekoma na makila ngai to beta lisolo ya Miss Mart babi Miss Mart mikolo en forme au sakanati babi donc mikolo azongeli vraiment système kata fumbo donc siko sakani akati ofumbo siko babi keno yepe aza sélectionné na francophonie bon toboyi batu Miss Mart toboyi batu te Miss Mart oye tosepeli ndenge oye me yo wana oye sikoyo me yo simba munduki eza nde komba kati yo eyaka na tobeta na manzete soni komba kati makambo nze munduki ebima ezati grenade ebima ezati se babeti oki ozala bato lance roquette te kati na otanga nanga kombo nete oyo oseki pamba babie pa zongeli te tanga bakombozi zena namoni ete babi zena azongeli azoa s'entraîner na désordre nazwaka ete nayebi mpe ete namoni mpe ete bandaka oyebi zena te nazoyeba ete mokolo ayaka ko arbitre match na biso nde namonaki wana bato bagangi kotelema pasi naza na nini nango wana ezalaka so botali komba oyo tobundaka na libolasi okoyoka ndenge bato baloba tiaka matoi mais libolasi azo préparer dire attention libolasi azo préparer dire très dire kombo na libolasi oyoki kombo ya soni ya soni te ye libolasi nga avimba ye aboli nga avimbi siko ntango na vimbi asani po moto avimbi seke kanda maîtresse dokombo avimba neza na makambo ebele libanda mpe rando baloba ebele ndoki moyibi ndumba mais siko position na ngai eyebanaka te siko yo moko nde omonaka na makambo nyonso balobaka ozalaka nango te nazalaka nango dade ozoza ndoki mundele azosala avion asali biloko boye aza mpe ndoki ti
bongo bino siko kindoki na bino bosalaka nini nazobikisa pota okutinga na obikisa pota Régie en tout cas n'habite télévision peut-être tout sur la ka la sa bestre wana to mona ndenge ni azosala musala wana so tango zobikisa pota wana ndenge osala wana maîtresse wana pe kindoki na yo kaka wana eza kindoki ti popo na koyeba penza ke loko yo boye osangisi boye ekoko bikisa mutu eza kindoki maîtresse yo nayebi te bino siko neti yo mwana mwasi faki obala ofanda kimia mais yo ide kaka ya osala misala ozosala oto omona mpona nini wana ozotombokisa nga bende parce que toyebi ke bino bana basi boza baflair boyaka boza bato oyo mwa mobali atie mwa litoi mwa nini mwa ndako esali esthétique mwa fufu elambama me bino mwana mwasi ondimi osala temple obanda kobikisa bato na kindoki yo moko mpo bike naza mandoki nasalaka kindoki nano olobi batianga litoi matoi deya ezala mibale mutu nyonso ana matoi balinga yo te oyo akobakisa ngai akozwa wapi te balinga yo kasi balinga ngai akolinga ngai nanu ngai mutu basi balinga nakoma inspire na bolingo kanda mibali natikalaka vi na ngai nikima soki afoye eza na makelele boye yakao ale na totoli yo musala no te place ane faut expliquer biso bien soki foye eza na makelele yaka ototoli explique yango bien to comprendre nakangi mobali nakangi yo ovanda kimia mbongo na bino ekende su epai te bo développer na ndako na bino bana na bino bazala lese bakola lese batanga lese soki papa aza ndumba bana batangaka te na ndako bana bakolata bazala propre te mwasi pe wabi mwasi ya kitoko anjuluka so akutani na mobali ya maboko makasi mobali ya maboko makasi wana ndeni azane na mbongo mais loko ayebi ke na baka wana nasalaka succès soki aza na mwa 10 000 akopesa mwasi 2 000 mwa 8 000 wana ake kopanza mpo bamona ye bayeba ye pakosekanga na kovandisa ye na ndako motema ne ezala so ayina biloko wana nyonso tu amonaka mwasi na ye me amona mutu mosusu mpo nini yoka oyitaka kaka mibali mpo nini osalela bana basi te mibali teke soki mwasi mpe aza basi mpe nasalelaka bango mwasi mpe so oza na mobulu mpe eza na basi mosusu mpe bamelaka masanga ata otikele mbongo wenze ameleli yango na masanga ke oluka mibali mosusu bapese mbongo po aya nango na ndako mibali mosusu bakenda koteka na wenze ake koteka na wenze akomi kuna lisusu akomi na pine réserve avoyage oyoka kuna akomi mutu ya bapièce de rechange donc yango wana nga nabenga mibali ya ndenge wana oyaka mwasi wana sikoyo tobebise motema voyage tobebise motema kotekateka liboso ya porte comme ça bapine réserve na ye eyaka wana yo siko bobali omona de mbongo akende panza pasi pala ata meme yo mobali so voyageaka otiki mwasi na yo oye tosali kisi mwasi na yo wana akangama okuta ye wana ngane nabetaka bongo wana oyo bato baokangamaka wana nazobetaka yango wana systeme ya bamanianga 10 secteur lisumu eza te do biso mpa na biso incroquali osi donc tozalaka nango nde nakenda kozwa yango kuna na ya eutaka manianga dotanga napesi yango mobali koyebisa mwasi te eza sekre ka yanga na yo voyage na yo kende ubi ekosaka voyage po mwasi amesana na kindumba ata mobali akosi ake boye ye kaka na miniti wana deya asi abengi ya intele yaka po mutu yango asi akei bakotanga kombo te mutu yango akei me mobali na oui, je m'appelle Maboko Nzambe. Na découvert ba secret moko lelo. Neza bientôt solo makampe ya ba temple. Moi lelo tosoli sur ba temple, on découvrir oyeba kité. Denga ndenge naza awa yo na okanga yo ba okangisa yo. Na okuta bino kaluka ba mbwaka. Ka. Engaye. Ndenge ka toyeba surtout mingi. Pourquoi bosser ça bino ba bosser ça mbaso? Mingi surtout bino ba obo tobenga banganga ya kibokoko bosala kana maboko pona nini bongo nzambe tanga sala ka na maboko to na bani makolo mais quand même il fallait que bola tata mo ba gants pour la protection quand même d'infection banini mais comme son dit bino nyonso no mo bosa kana il faut simba na maboko eloko eza pota eza mbaso eza mbaso et pour na maboko vraiment eza pota na nkele bongo siko yo nzambe tanga asala ko na baga
siko eza nzoto oyo nzambe akela yango wana tozobamba siko place moko ebebe. Ah, mais à part Mbasu, aussi c'est sur maladie neti nini oyo salisa. Osalisaka pese mutu nyonso aza na nzoto makwanza, mutu nyonso tu aza na simeza te aya o mabele ya defo boya tokobongisa bino o ngai bachance eza te tokobongisa yo o babi tozopesa maladi o mutu ezosala te babi ya bajoueur ntango nalobi deya bise ke mutu akomprendre na système mutu akomprendre na bajoueur na bango nyonso mutu nyonso azokomprendre ke nini nalingi naloba ngai nini lisusu lobana wanda okontinue obi babi na babi donc mutu nyonso ntina azoloba boye azokomprendre o mobali ateti oye tovandisi ye nabelelaka ngo mikolo surtout mibali nga atika kobala mpona kanda navandisaka mibali ya baninga donc bazala kimia na ndako donc nga naza mpona kokotisa pe na kati ya bandako ya bato ya mabali. Mettez ça vimba tozonga na plateau to solano bien to yeba pona toyaki kotala ndenge ozo traiter to moni marqué ozo traiter bato traitement o est déjà combien de jours? Oh le troisième fois. Troisième fois, mais évolution quand même ça va. Ah ça va. Pour poter mati donc le parce que to tcheko edimi. Est-ce que ndenge azawana soki ngai ba peut-être soki eza ba infection kaka to eza maladie to ba boaki laki o ozapela ndenge mo boye oyo toza na muntu moko oyo alakisaka soki eza ba boaki laki to ndenge ni. Te photo kota na temple. Ah yo mo ozana pela temple. Na temple photo kota na temple nde na koyeba ko ba koko ba kolakisa. Oui, en tout cas, merci beaucoup, Régine. Extrait. Je crois bien que maintenant, ça vient à Tatara Kamba souté. On a eu qui maladie, Babilo, Kobele, Olobi, Waneza, qui Bunganga. Mais autant y paye moi, Belo, PC, Banini. Maintenant, ça vient à part témoignage automoni, aux autres traités. Vous avez un bateau au traité déjà. Bazali, on a traité bango bazali, nini pesa na kati ya téléphone. Même eux, babenga sokopla. Yaka. Sokopla. Sokopla. On baso bazaka sokopla wana. Bata ba papa là. Voilà, OK, masoko lokwa mbali. Comment on dit quoi sokopla? Sokopla. Oh, babenga sokopla. Oh, babenga ta ya pomba. Oh, avimba likolo. Ta ya pomba deba. Avimba likolo. En tout cas, mes condoléances à vous, chauffeur de moto. En tout cas, tout kumba na bokebi parce que mboka keba danger. Donc université méthodiste moko ya bien ezana sima ya parler du PP en tout cas to comme ça na biso kuna ba faculté eza ebele makasi kasi bien na prospère bakine mwana dala satongo et puis na lobi ki bongo vraiment Gabeki Ndembe honorable Gabeki Ndembo et bongo papi ndonga les voyants choix ezate ayi mokili nzambe toujours likolo makasi donc mokili oyo esalamaka kana ye moko nde mokonzi donc balo banini tolo banini donc na libongo Platini Ubama pe Nicolas Kapende mama na Marcel Suka pe na bosete ko boka Maître Carlo Godila pe na bwaki ba direction technique na mobimba kasi na sima ya caméra na zaki bongo na Well Joye Yozike pe na bosete ko boka Miranda Joseph et Jonas Maza kasi na lobi bongo Diane Omoi mwana ya 11 ans na banyanya mikolo Jenny Shota Kaleb Omatoko famille Emba Mbappe famille Onyangunga Mobimba en tout cas ya bino nyonso yango wana pe na bwaki Pasteur Brown Bomalika Berger Etene Bokopolo kasi soki na lobi Berlamine Kamba motema ya ciao.